Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Bote bandeko ya biso ya BioNews Télévision pe bo yai malamu na manaka na biso alelo a traiter moi mokie nenge kaka tobeta kama solo kaka nenge mosala ebengaka biso de partout binso wapi to ndima ko sala mosala oyo juste pona kopesa kabino ba nouvelle nyonso oyo etambwisa baka na kati ville province ya Kinshasa capitale de la République démocratique ya Congo. Merci à bino nyonso bozo mi de partout pour la fidélité et confiance ba conseil na bino ba motivation na bino nyonso ezo sala malamu mingi. Merci beaucoup na ba mama surtout pe na ba papa o baza motivé pour na ko sunga biso et merci aussi na notre sponsor officiel là c'est FBT Misalane agence ya sur oyo ba bloko ezo koma mbongo ezo koma wana pina moni papa Paul Fiki pour bazo tambisa makambo na mama Nathalie Fiki pour merci na bino nyonso et merci aussi na bandeko nyonso oyo babelemi pe na ONG monene oyo tobengi na kombo ya le bien-être universel vivre pour les autres wana pina moni maman présidente maman Cynthia Ali. Merci depuis quelque part pe la grande équipe mobimba ya ONG le bien-être universel nous sommes de cœur na bino nyonso pour mosala toujours ke na liboso mikolo mileki to betaki mwa lisolo tozalaki na traiter na ndeko na ngai oyo boyebaki lisolo ndenge etambusamaki mais compte tenu ya évolution compte tenu ya makambo ndenge ezokende tomekaki mpe kosala iso analyse toyeba tokumi na niveau nini ne tobetaki lisolo na nzela ya singa ya telefone tosololaki mwa moke ndeko ya sololaki na biso tosololaki mwa moke oyo ONG le bien-être universel ezobongisa po esangisa mais ezokoka kaka te na babesoin oyo il faut kosala ni la bagno na kokoma lisusu na bandeko basungaki mwa moke moke na kokoma lisusu pa ndeko tobeta mwa lisolo moke toyoba tokomi na niveau nini question pour nous kaka ya kosunga ndeko na biso oyo azobika na pasi oyo santé za malamu te oyo eza vraiment pasi mingi douleur ko tala lolenge nini ndeko na biso azobika yona pi oyo fani na ndako ozolia ozomera mwaji oza en bonne santé iba été ndeko na bino mosusu frère na bino quelque part azobika na pasi mais pasi mingi tondi motema. Si nous parlons le même langage avec l'équipe technique et qu'on fait la caméra na me campé ko solana ndeko na ngai oyo lelo na ndimi tobeta mo lisona ye par rapport ya évolution ya makambo ndenge ezokendele pe le bien-être universel ndeko na Trisboni malamu ndeko na ngai kimezali muke na ngolu ya nzambe évolution et zalaki kotambola ndenge bande kotambusama et lelo to mekaki un peu ko kitali sur biso BioNews Télévision parce que to salaki mosala ya koluka bandeko bakoki kosunga bandeko misusu basungaki sungaki yo mais komaki te mbongo komaki na maboko na hote bandeko misusu bali mbongo na yo o falaki ke ba kende osala traitement mais lelo to mekaki un peu ko lancer lisusu appel wana ya bandeko basungaka et bandeko pe misusu bazo bunda bunda surtout les bien-être universel les okangisa mo moke mezo kokate na ebite yango to pusani pe men na yo toyeba pe po yo moko pesa ki numéro pe bandeko mususu pe balekaki na nzela na biso oyebi makambo nyonso ndenge elekaki okoko bisa biso déroulement eza lolenge nini bandeko bazo solo na yo lolenge nini parce que opesa ki téléphone pe niveau nini bokomi nango na médecin. Merci. Merci beaucoup ndeko na ngai pour la question eloko ezotumisa makasi parce que ndeko bolekaki liboso awa liboleka liboso awa ki pona koya kotala ngai de façon que na meka ko sala appel na ngai na bato ya mité ya malamu bakoka kosunga ngai ndenge pe lekaki bona meka ko zwa moi quelque appel ya bato o meka kosunga ngai moke moke yango nde pusaki nga na ko sala scanner jusque là bana na sali scanner eloko moko te ti sikoyo ata ndeko moko te akwabenga lisusu to eloko moko te donc scanner ba résultat yango naza nango na kolakisa yango ba résultat ya scanner yango naza nango nakendaki kosala scanner na hôpital cinquantenaire parce que namoni kuna lokola bendie bazali bayo kozala pena na mwa mayele précision belé l'examen yango ebimaki
L'examen ndenge bimaki bandeko ndenge bozomona docteur alobi ndenge résultat scanner ndenge bimeli yango nyonso abi liboso fo basala nga biopsie. Biopsie isika barre na verre wana basala biopsie parce que abi atana tamboli na monde mobimba position oyo ezali liba kosenga liboso basala nanu biopsie après nde bakosala chirurgique. Biopsie wana ndenge docteur alobeli po yasala yango awa mbongo yasengaki ngai yango oyo $400 pour nous faire la biopsie. $400 pour ça la biopsie. Bandeko o bazaba na corps médical bakoyeba on a rolongola musuninda na pota batie na labo le labo et puis ça on précision bien dingue ya ko ça là chirurgie quoi. MRSP donc $400. Yango ati yango a chiffre $400. Ah nde posko soka sali biopsie après ce ko a la chirurgie ko kolongola nde nyonso. Docteur baki na ngai $4000 yango. $4000 après ba kisi ndinga mona ko somba à part na ba condition mso mikemike ba outillage mso mikemike mona ko somba. Banda na sali scanner donc itilelo donc na na position morote. Na vivre na pasi kola na ba douleur ko vivre na pasi donc moi été pongi o batu normal balala kanga pongi na la ngo sisute. Donc voilà la pongi ozoluka okola la pongi ndeni mise ezoko kanga mate parce que douleur ezoleka makasi. Douleur ezoleka makasi. Mutuko beta ce que bandi wana ki moyete envie fait na passe. Donc pour ça na bandi kwa mtema mawa. Boko akosunga ngai. Boko akosunga de façon que non na sisa likambo oyo. Nebika boso mona yango nebika bandi koso amona kango ndenge ezalaka na niveau ya bande. Mais oyo zasu na bande te boso mona yango position ndenge ezaleli. Talango malamu lolengi ndenge ekomeli donc si bandi ko déranger ngana litoi donc na minu koto nazo kwa suku marché malamu te koto donc moi était passe je la passe donc mutayi ko sunga nga salite so na ko loba peut-être na bandi ko mususu peut-être ba komona peut-être ndenge ni ndeko oyo azo sala avanti to likambo nini parce que likambo o ezuitango molai nakolika nakomeka pe kosenga makoki na ndeko na ngai journaliste soka kopesa makoki na meka kotalisa bandeko musu bayeba esika ndenge tobandelaki na bandeko musu ya ba chaîne mususu po bato pe ba meka pe kosunga biso na njana mikila poto bayeba ke esika nini oyo bakoki kokende kopesa miso na bango mpona kosunga ka bato. Le problème tu okoki koloba yango to en profiter na caméra na biso mais oloba mo malembe peut-être que ça la pe douleur na niveau ya nini. Oui, beaucoup. Na zalaka de passage mukolomo na butu. Na zozonga na parce que nenda ko kotika mama. De retour na ngai nakutani na frère moko abinga na mona ko na kamoko boye mais ça fait 4 fois d'ailleurs na mono nango. Est-ce que au gosu nga tout ça une émission parce que ndeko ba sunga de fois que loko esila. Na kotanga kombo na ye eza valable. Il y a des communes qui sont bien valables à un journaliste. À ça, on a une chaîne où il y a PSB télévision. Kolo chaîne on a comme on a bien gagné roi Kunti. De quoi na à ça on a chaîne wana. Bon, tu m'as bien avec les cambuya ya li sungi pour nous sunga santé na ngai na permettre qu'il de quoi de façon que tout ça une émission. A bien gagné lobby na ngoto que tout ça une émission. Tout ça une émission après émission. 2 jours après na omona batindeli nga secrétaire ya chaîne na bango ayi awa ayoko lukatu ba suki to sande o no ba mama mona poto mususu na Londres mususu isika bipai ba bini no to lukatu comme sur le terrain to e ba evolution eza lo lenge nini parce que to lukatu nyoso ne to bani rosa pona osisa likambo osoko pitali to to fanda kine ato ndoko bongisa ne to luko pitali to ko kende pona ko yeba lo lenge nini to ko sala pona osisa likambo secrétaire wana kombo na Liège ko kenda akenda libela kino lelo ayate nyonso aloba basala eloko moko te na luki moyemo nga mona ko benga kolo chaîne wana andi ko benga kolo chaîne alobi na ngai ye asalaki appel na ye pona batu basunga ngai mais soki ngai batu basungaki ngai te wana eza problème na ye te mais nyonso elekanaki na part na ye na ONG na ye wana eza mbongo oyo ye mbongo oyo esungaka bamisala na ye mbongo wana ngai nakoki kokonte na yango te donc alongoli nga pe un espoir que non bango nde bakoki kosala de façon ke ngai nazwa lobiko
tosuka na bango ndenge wana ekomi na benga valable wana akomi kokosa ngo oyo na ba Congo oyo na sala émission boy oyo na kende province boy oyo kende sika boy kino lelo tosuka na position wana yana ndeko mo na poto papa Landu Mbisi aza na Angleterre atindelanga $40 tatindenga $40 abina na tindonga na kombo ya mwana mwasi moko Mireille wana il paraîtrait ande kosala na chaîne wana PSB wana oyo ya Planète Solo ande kosala na chaîne wana il paraît so makampe ya mbongo bayokana kite pe mbongo ka oyo ngali paraît so pe bango na bango na bayokana kite na mbongo wana Mireille wana ande ayeko longwa papa na zimbongo atindi na maboko ya Mireille wana ayeko benga nga tokutani na ipen apesinga $40 atuni ngabi na ngasiko niveau ni yobo komi na ba valable na bida $40 zo mona ngai boy position mo tabi na nga bato ba benga ebele ba pesa ba mbongo na bango ebele na chaîne wana mais yo tildeni le ozo swente abinga pe na longwa pa na bango de façon que po ngana bango toyokani te na makambo ya bango na longwa ki menga pe na fungo si chaîne mususu Senzela TV na Senzela TV wana na osepena benga bongo ya to sa na émission pour si ça likambo yepe na boya ki était parce que na ebete que non mutu pe yepe susu yepe azuluka su moyenne mususu ya kobika ele kaki des semaines après ayo kobenga ngai tanga benga to kutane na station ma campagne kitambo wana asali na ngai émission tanga asali na ngai émission aboya ki voir même ngai na pesa numéro na ngai na émission wana abi muno sa kosunga nga eleka na nzela na ye monde akolandela nga tima kamoso tino hôpital kino na kozwa kimia na fanda ndeko wana Mireille wana asala nga ata eloko moko te na mona ata 50 francs te et comme so na bengi oh non ça la calme so na bengi oh no te oh so na bengi oh no te na luka docteur mo ya makasi oh no bwe tisiko la ayoko lobana no asala ki pardon tisiko la ayoko lobana abukana ki azalaki na moto il paraît que balinga po ba lever nde moto ekweyaki ye azwi choc na lokoso pa bukanaki ekoleka wana après une semaine ayako tindela nga message na WhatsApp na ngai ke afungoli chaîne ya ye moko chaîne yango kombo nango Eyokani TV afungoli chaîne nga twini bon efungoli chaîne ya yo moko bongo émission oyo tosalaki na yo esuka ndenge nini abina nga émission wana eza kaka 62 vues ya pamba suite eza te ngabiso tokosala nde nini oyo te lokwa wana suite eza te zela kaka bongo to bandela émission mosusu na chaîne na nga moko toluka toyeba ndenge nini tokosala ngabi mais na comprendre te tosali no émission ti lelo opesanga suite mo ti oyesangi na ozoluka docteur mo ti mwana mwasi wana akomaya koswanisa nga na telefone kofinga ngai koloba na ngai ke ngai naza mutu mabe ngai so nazobika te naza na bonganga atraite ngai na ndenge nyonso oyo esengelaki atraite ngai aya koloba na ngai voi nabenga ye lisusu te même attends bibina bibara attends komana komelaka ete donc na longola ye na nini na page na ngai ya WhatsApp na longola ye na vanda kino lelo na mais na okaka sala chaîne na vanda ngai kino lelo nde bandeko bayisi kotala ngai tosala bango émission do bandeko nyonso oyo na osenga bino boza na mikili ya poto kata te ndeko ardi mais depuis biso tolekaki biso Bio News Télévision tolekaki na bokasi ya ONG le bien-être universel ou etambusamé par maman Cynthia Ali je sais pas est-ce que ezo le kalolenge nini yebisa pe biso na bandeko mosusu balekaki na biso pe Bio News Télévision ndenge tolekaki est-ce que omoni différence tozaka toujours dans le même chemin ndeko nanga eza koloba te en tout cas oyo eza pena 100% la différence ezali parce que bino boyaki liboso bosali na ngai émission pena moni évolution bandeko basungi ngai bamosusu ata apesi nga mosolo boye te me bazobenga ngai mwa conseil de façon esalanga mwa bien mais bandeko basungi nga de façon ke na kino le nasali scanner mpona nzela na bino donc bosolo ezali bandeko boza na potolonga eloka na bakisa boye ntango bozopesaka mosolo botalaka escane bokoki kokende kopesaka mosolo mpona kosunga bato oyo ezaki no bazoyanda likambo ya bato lokola bapapa na biso oyo baza na Bio News Télévision omoni bayaki liboso toka liboso bino omonaki bililo bayesi deuxième tour mpona kolanda bayeba évolution ekomi lolenge nini bazokendanga kino na suka kino place oyo nzambe akotala loboko na ye naoki kimia fo ozalaka na ndenge moko ya malamu de façon kotala esika nini oyo ozaki bokoki kokende kopesa lisungi na bino eseke okoma to ekokoma te talanga tino nazokoba toujours na pasi voilà ndeko na biso azokoba toujours na pasi bandeko balandi bouti kolanda malamu mingi na lokoto ya lingala oyo epesami epai ya ndeko na biso
congolais mwana mobali oyo azobika bozo comprendre bilili, je sais pas même comment commenter, mais vous remarquez déjà à l'image comment est-ce que notre frère azobika, et ça fait mal de voir comme ça. Est-ce que je sais pas so au bed de cause dans la image dans ça dans la commentaire au moni douleur. Je pense encore une fois na zika kana moto na lokolo, mais passion na banda koyoka. Je vous dis, mesdames et messieurs, il y a qui profond. Toujours, on a qui ça, on a comme chose à zokika na gelette. Ou quoi, pas si makasi. Mais, kotala ndeko, il vit encore. Mais, dans la situation à vivre là. Biso tozo pe sa message pas na bino bandeko na biso. Ya basi pe ya milam. Que bien été bozana ba passe na bino pe bozana ba problème na bino pe. Biso toza na mokiliase, chacun a ses problèmes, ba problème familial, ba problème na kata foyer, ba problème de partout, batna bazo bika, ba problème ebele oyo super betelo li solo, on mutaza na passe na e, wana to ebi yango biso nyonso. Mais tout le monde a passion de qu'on a biso azo vivre. Bato amite mamalamu Bosunga. Non, on s'appelle Langaye pas ya Maman Olive Lembe Kabila oyo wapi ya mekaka kosunga. Wapi ya kokanga motema te. Tout est kolanda bilili na Bukavu lolenge nini mama Kitaki na ONG Mobimba o izotambusama. O ba poussara Maman Olive kosa mbosala toujours. Maman, regarde notre frère. Na souffrance nyonso. Na bien aux ana muteba kibo mama. Na bien koka ko supporter te. Tala ndo na biso na situation za nango. S'il faut ko intervenir, ils amala mumengi. Nzamba lola nenga misana ko protéger yo na ba danger nyonso komela yo. A continuer toujours na bola mwana. Donc s'il faut encore couper sa numéro parce que nous avons pour ça que batunyo soba leka nanzana na biso bato ba pesa biso confiance fongla biso caméra au bed bato ba pesa biso confiance ba ko da bango ko leka pe na partir na biso za problème te mais na linga mingi bato no soba na posa ya ko aider ndeko ba leka directement pa na ye voilà pourquoi on singa na ndeko a pesa biso numéro bandeko no soba otala ou ba osepela pe message nanga soki kokoma na bureau na ceinture mobimba na staff mobimba ya Maman Olive pardon bandeko bokomi c'est la biso message et ça juste pour aider notre frère, c'est pas pour en manger, c'est pas pour boire, c'est pour aider notre frère congolais. De on a pesa numéro na yo pesa ngo vraiment de façon pesa malembe de façon ba maman bana ndako ba kuma pena malembe na bik pour bazwa temper peut-être mususa cause na ba question ou nga peut-être na ko répondre te mais yo moko ozala na o répondre bango par rapport à la situation ezokoma pesa numéro na yo pesa message moko bref ou ba maman ba papa ba otala biso ou ba ko koloba non pour votre mité maman ya minene bazali mité maman lamu bazali ba maman Pierrette Molinga ba maman Fidèle Bukasa ba maman Nadège Bidunga ba maman Godé Kabasele Fabienne Waleba ba maman ba otala biso de partout ou wapi bakanga monter matin ou ba ko ça quelque chose bazebele ba maman Irène Kaninda Fifi ma foi ni notre maman chérie maman Arlette Céline Kilolo et ça là bango pasi malubombo kayo. Merci papa nangai soki na bakisaka aboye ba mama nangai ba papa nangai bino nyonso batamite mama boswanga mwana bino bota lolenge nazali pasi ezonyokolanga makasi nazokoka te bosunga ngai botala paso ya kobota nde bobotaka biso olinga teke mutu moko aya konyokola mwana na parce que boteke na pasi ngai mpe nazali mwana bino atako boboti ngai te naza mwana bino naza ndeko na bino
bosuanga tala paso na ali komona ali kolala pongi malamu te kolia malamu te nyonso ali kolekelanga na pasi bosuanga bosikanga te monde mobimba ndeko nyonso même boningi papa utikolo ba mama Olive ba mama Denise nyakero bosuanga bosikanga te za mwana bino so na pesa numéro na ngai ezali plus 243 plus 243 89 16 47 244 au Bandeli plus 243 89 16 47 244. Merci beaucoup Ndeko. Message eleki tomoni ba dossier nyonso oyo ya médecin asala ki par rapport à scanner to yaki na débit to bande ko lobela likambo à scanner lelo nzamba sali biso grâce to comme une étape to leki étape à scanner mais non comme une étape oyo ya rosala makambo nyonso esengami. La première étape basengi non $400 basengi $400 oyo médecin recommandé avant juste ya rokende la chirurgie, c'est ça. Il faut tout banana na étape où il y a $400 docteur ramassiona ngoyo pour ça la biopsie donc il faut banana na oyo $400 et après cela ba okende siko na chirurgie ne esenga $4000. Je sais bien na mutu moko et kokate na mutu moko ko ba keton $4000 $400 na kokate mais ne fils que petit rien voilà oyo moni za moi moke oyo il suffire na yo oyo moni que non a ça pas de konabiso pas pour boire pas pour manger c'est juste pour sauver la vie. Ce qui est causala vraiment ya madame Mwingito sungande konabiso. Il a donné son numéro, vous pouvez passer par lui-même. Si peut-être n'engezala kanambo konabiso moi courant moi charge aux UET là vous va appeler na ba numéro ils a affiché au bord des ya ba écran na bino on a directement to pesa bino ba précision mususu o biso to za la connaissance nango par rapport à ba question ya ba mituna na bino so botu na o to ko répondre bino te to courir directement na yemoko malade à expliquer bino mais ça sera mieux ya ko passer directement et pas ndeko yemoko pe a ko bino le cas o azo ka biso peut-être to mona na miso biso peut-être to zo tara na elongi comment est-ce que la situation se présente au jour d'aujourd'hui mais oyo douleur yene mutazoyo ka passe yene mutazoka mais biso ne toujours mona comment isa. Moi je manque le mot à commenter mais j'espère qu'il y a des grands messieurs, il y a de grandes dames oyo wapi ba lingaka kutute comme on a batuba souffrir. FPT misalane oyo itambusa makepa papa Paul Fikipo na mama Nathalie Fikipo agence munene oyo salaka makambo ya mbongo makambo nyonso ya bafret na yebi ke ba okota likambo oyo pona osunga ndeko na biso motema monene mama Nathalie Fikipo azalaka nango ne fils que $100 et servir pour 400 années coca ne fils que $500 et servir pour 4000 années coca. Merci beaucoup. Si nous sommes là pour travailler, nous sommes là pour donner encore le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes là pour passer des messages, de part et d'autre. Message, basangonyo suizaka ya isengo, ya mawa. Oui, comme la rabiso et tout ça, on a pour te passer sabino, on te passer message nabiso. Maman Dorcas, motema ya vena nga mapsula. Maman yupo akamotema monene. Si tu peux faire quelque chose pour notre frère, Nzamba toujours, c'est lui qui récompense. Mon toi récompense à bien Nzambe muta mon kilité. Tu peux ça na bayo bazana on a pas et ça la biso bien. Biso tu peux ça bango mbote poto kabona biso. Na habité soza liloba mosusu ya kobakisa moi mon ke poto kabona. Total à lisusu mikolo ko mikoya to koyeba soki basala opération so basala nyonso to kozonga lisusu kopesa matondi mingi na bandeko ba kotala BioNews télévision oyo wapi ba pesa kabiso quand même chance wana ya ko olanda biso na banaka na biso nyonso. Je sais pas si vous avez un mot à rajouter par rapport à notre numéro d'aujourd'hui pour se séparer avec vous. En tout cas, ndeko merci likambo zati ya bakisame zaka jisa pona baraka no mbote na bandeko nyonso obazolanda ngai bokine na ndenge na utikolela awa epai na bino. En tout cas botika ngati omwemia munoko nanga na kokoloba malamu te munoko se déformé minu koto et donc ça la passe moi été na kokate donc nzamba mawa asunga bino po bino pe boko akosunga nga pote na bika. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comme je disais, si Dieu ne revient pas, tu écoutes un numéro, monsieur, juste pour te mettre à ma biso, to sora, biso nyoso, de partout, bolandi biso, boza malam mingi, boza wana ibele. Merci beaucoup pour notre soutien, pour notre orientation, pour notre motivation, et surtout pour les abonnements. Vous s'abonner encore massivement pour vous suivre basango, nyoso oeutaka, na katambo kanabiso. Vous nous suivez depuis la ville province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vaut mieux la fin a dit une chose qui est son commencement. On a commencé depuis au début et on a fini dans les bons. Merci et bye bye. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.